batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boe malamu na lingala motivation. Telema zala ero na yo moko. Problème distraction te. To koko c'est la distraction te. Améliorer concentration na yo. Ko partager mingi te makambo ya vie na yo. Vie privée ezali puissance. Ba moment difficile, c'est-à-dire ngonga ya pasi, ngonga ya minyoko, ngonga ya kokelela, eumela kalibela te. Kasi ba personne résistante to bato makasi ba avansaka na silence. Loba kaka tango ezali ya koloba. Zala authentique. Vivre avec intégrité. Poser la ba opportunité et se présenter te. Yo créer ba opportunité. Persévérance ezali fongola ya succès. Tomonani mbalasima. Merci beaucoup. Pe goodbye.